na bike mutaleka mutasate yango nati po tango yolo ba ke ngai ba vie belesko innocent na mama ba vie a casser yo abomi bino pour préfani les padres le ba ki yango ke ngai mis regarde moi ba tu ba talande grand musicien Ibrator grand musicien à Tembe depuis qui pomba grand musicien ba danger ba nte moni ça succès mais ba niveau déjà na niveau mon pas mon konzi na carrière na ye na maman a sali abeta d'aba bercy wana mais abeta on a ki mukolo boye et ça la biso bien Afrique tendance la mi ange mi demo pona ngate pona bayibalinga la bonne musique pour tout bon biso musique ba UPA musique mo bo UPA o papa mama te yemba les padres yembi vraiment oki pena que les padres yembi a yembi bela ki congolais yo ce qu'on a congolais OK ça featuring na nigérien oki complexe à nigérien on OK ça peut-être fallu yemba neti o yemba na ba congolais o yemba na ben peut-être yaba angolais il est complexe et bien on ça peut-être neti ba yembi na bango na français. Je suis Rézi Makengo, je suis très heureux de présenter cette émission avec vous. Vous êtes si nombreux de suivre cette belle chaîne au concept Touch. Comme je vous avais dit qu'aujourd'hui, je recevais pour vous Djenga Liverpool, mon lobeli à faire Gola. Ah, n'est-ce que Gouvernement Gaulois, côté Zali, Anamoutnayawa, Kanengezalara, ah voilà. Mon frère, ça va? Ça va très bien. De Ronangaï, tout ça dans la merveille. Ça va par la grâce de Dieu. Au moni, Massanangaï. Nzambe, ce soit Nzambe te Congo, Matro, Yubimambuto Kutenango. Biso na biso ba politicien te mais tout ça ba congolais to lingi kimia zala to fêter na kimia do kimia zala na Congo mobimba pe na ba congolais bana diaspora congolais ba sali banda no to zala vraiment ini pomboke ke liboso merci na ba tutu bolinga les padres ni kaboroni na Jésus Niance Nzambe Jésus de Niance autrement dit Nzambe moto ya Yambo moto ya Yambo biso tout ba bon séjour na Kinshasa ba bon boulot pour azana studio clip donc inde tout ça bomambo qui kitoko musala kitoko déjà na pesi mbote na bureau mobimba ya Jet Set na bandarana grand poète DG Blaise Polo numéro 1 wa Simbi bureau deuxième na biso zalara directeur de marketing trésor Congolo et tout troisième na biso zalara directeur de communication Tracy Eleza grand poète Tracy Eleza après na okita ce qu'on est département et orchestre chef d'orchestre na biso mabuma base ba merve na yo ba merve na directeur artistique Marc Aouz Damba ba merve na bino tout ba merve na Nicolas ba merve na ba Gaulois tout ba merve na orchestre mobimba ko bana yemo ko président Ferregola tina ba maître Jeep na ba Badvisan Ponda na ba Jirese Zamba ba Vie Pichu Botongo donc ba tutu ba na poto ba ya dadangwa bana ba Vie Guilhem Avakala ba ya Oligola ba ya Chirigola ba Marie Makese donc na pesi famille ya Jet Set mbote belé ba merve poto ba na ba merve toi dans la merveille il y a un moni photo bandada ba merveille il y a ba tout ba hôtel à biso donc na sugi na ngana sibo banda to Djenga Liverpool les aroyinda héritier otanabe abaki na 18 na le 18 na minuit à lelo abaki déjà tokos na minuit à lelo et binopé générique babi ma papa moi j'ai suivi ça ngalandi yango babi ma papa générique wana épicité Djenga Liverpool et un mutumo est clair yo moko na tali générique wana nazana ngo natali yango te me nazana ngo na yoki yango butu ninga bina la muka kina yoka kaka yango boko yoke loko toke na biso malembe papa toke na ngo te ke o show tout te boko yoke loko toke malembe Ferregola Nika Boroni na Jésus Nzambe aratarate avec beaucoup de respect aza moto ya Yambo donc il a forcé te yazo beta misiki po batu ba comprendre que aza grand parmi les grands, Azam Moutou Bakulu tu batige li Kintas, moni Kintas c'est un pouvoir, Azam a pouvoir à musique à Congo. Le moni tango abandagi idée acoustique, moni ba tout le monde bête acoustique. Nenge moko a bêti générique on a un esprit de ba responsable. Et ça ce que bonyomo. Et ça bonyomo général Tumba. Abi yoka muta sala nzela mikolo to bengi Africas. Soye wana bomona boy Blaise créateur FIFA ya ba animateur papa. Générique kitoko bongo ndeko nanga. Nagi ça baboya ka me bandimaka. Générique soin kitoko bongo. Ba balingaka les padres abeti ba rythme nyonso tout des gens. Abetaka wenge, abetaka chacho, abetaka demba parce que na mitu afandi na bonyomo. Eza mabete ndeko nanga. Générique eza bien générique ya kitoko.
générique ezaki toko to moni pe mi Jimmy Demo bimaki lobby ça va na yoki beso générique masa na ambulance ça va ambulance pas que bien ça va donc mboka eza na maboko les padres et na maboko moto na tembe ça vous donc sans polémique tout ça là tout le bamakambu ya masekité un mitio ba fanatique à la team wata ba consommer mi Jimmy Demo na bango ba yoka ba Jires foot de Nias ndenge ba yembi ba yoka ba Mishka Ngandu ndenge ba yembi ba yoka Cédric Mbungu ndenge ba yembi ba yoka ndenge ambulance abwaki ndenge ve na biso champion voile a beti ozomona ke eza ba moderniser musique soko même général qui les padres oki ba moderniser musique otali FIFA ndenge abwaki otali général Etumba Safricas mutasala nzela ndenge abwaki oyiko to tubidu mutabandi abandi générique naza na ngwa wana ko chango boyoka ngodoki les padres papa ya bana oza moto ya yambo Jésus ni kaboronina merci encore na musala ozo sala kitoko pona ba congolais ba bakasa neti générique yango e ozala ya makelele ba de beta musique générique ya les padres et ça bonyomo et fandi calme sans problème sans matata donc musala de bandaki tango musala bandi biso za ba marketeur to sa musala biso kitoko na sa musala ko vient na trésor congolo donc pona les padres asalara musala kitoko na sa musala ko grand prêtre Roger Ngandu pona papa chéri asalara musala kitoko na sa musala ko vient na Sankara de kuta pona les rois de la forêt asalara musala kitoko donc de to aboto sara boulot pona les padres ngai rien que les padres donc on a 100% fait rigola en même temps actualité musicale to ebike ba album belé bimi ba single bimi belé mais biso beaucoup plus beaucoup que loko maintenant facilité et ça va générique à pas battre mais beaucoup ka loko bilo mo mibale misa to tikena simana e elanda ya faux makasi ndeko nanga na biso ba gaulois na ba gauloise les padres koki jamais kopesa biso lo mabe na niveau déjà les padres na makambo ba sala na niveau baza déjà ndeko nanga nyonso ba sala ezaka bien pour avant ebima yemoko oreille na eza likolo moni mato ya les padres ezaka likolo makasi yango ebisa bango dana kala ke na omema bino likolo lelo bakoma kowela maloba ya likolo wana bakoma o likolo même tabanda mambo likolo les padres o likolo banana wenge toujours likolo e banana wenge 4x4 so beta na wenge te owolisa makambo pona ni so ko beta na wenge te owolisa ba likolo pour les padres dalo bango kala na ko mema bino likolo siko yo beta na wenge te o beta pe na wenge te oya wenge ba bengana yo okoma wela mambo likolo non likolo c'est les padres likolo c'est wenge tant to ba wenge na temps auto sana na faire rigola ni kaboroni na nzambe wa kufa pona biso tu ya kufa pona biso tu te mama après so talibo moni sko moto na tembela pulga koza nostra l'homme mi ange l'homme mille démons soko talibo moni ya Jacques Mulopwe soko talibo moni ve na biso c'est l'Oscar Poutine soko talibo moni ve na biso la Coste Mvwama soko bwaki misu boye moni sko yemoko le maestro hein maître villageois avec beaucoup de respect. Faut te payer ça wenge respect. Parce qu'on a mis tout le simbi bâton wenge ça les padres. Oh penaza qui que wenge ton balba wenge c'est les padres ni kabolonina. Longola le roi de la forêt, longola papa chéri, longola ba ciel, longola ba tout ba les gars na wenge vena biso Adolphe Dominguez, vena biso Patient Kusangila, vena biso Didier Masela. Parce qu'on a mis tout ça les padres. Nzambe Jésus. Nazoela mamba likolo te mamba likolo les padres mutabanda mamba likolo nazoela te otomona ba musu balo likolo mais les padres mutabanda mamba likolo bana na génération wenge ba tutu ba landanga ngai na sala ba émission te pour natanga ba kumba batu ngai na lobaka oyo esalami ya solo pe ya vrai te ndenge to saboye mutu azana Kintasi ya Congo ezara nika boloni na Jésus boyemba na bino bobeta na bino musique na bino boloba na bino bosala nyonso mais la bonne musique ya Congo na ba jeune soko longoli les padres so kitina se ende konanga totara venanga moto na tembela pulga l'homme mi Jimmy Demo ba maestro te to lobite ki bato to tangite bazate mais maestro Fabregas oyebi ki babina file babimi wana ba ibotordo azo peser tout le bel la bonne musique, tout le bel ba grand, tout le bel bateau baza vécu. So za no venkite tout le bel point. Tout bando fanda to ndebeta masolo moko boya mutu moko be oyo enviaka musique ya ba paya.
yo envie la musique ya bapaya olingo apprendre Congo et ça na ndulete o la ça biso musique ya non to beta musique ya ba congolais papa jenga Liverpool tonga lanzi na ye awa na yo na ye pour le mamba faire egola Jésus des nuances mais tonga mozo bazia que non to fanda awa te pour to le mamba bato mususu tu fais allusion à cause le nani juste là parce que non na zo expliquer ba e balanda biso ba gaulois na ba gauloise ba ya biso ya la bonne musique na zo expliquer bango qui est la bonne musique. Et c'est la bonne musique. Musique à Congo, ba chanza ka yango te. Na Congo mutaleka muto azate. Ngai na olo ba termo mikolo point nini. Pour tout monde ba bébé chanda ba sala ba succès a ande konanga papa wemba za ki en vie. Tout monde King Kester mené za ki en vie ba papa on a tout ba grand ba za ki en vie mais bébé chanda a sali kaka succès à l'époque. C'est rana maison mère so beti na fikini dégâts. Siko lelo o ba bina filé ba sa ba succès. Mote ke bali padre pe ba régner ba moto na tembe pe baza auti na Villa Nova mais là ça succès donc cela veut dire que to sur la masolo qui lelo qui lelo eza monde musu nenga lo baki rumba trap a che rumba trap na ye regarde moi batu balandi landi sima po ye muta chaka ye muta bimisa ki regarde moi liboso tango bi regarde moi batu bake ba bimisi mais na minute au sotali na babilo côté bima qui regarde moi et zo peser kaka ya kosi ndeko nanga même ba fanatique ba hôtel biso ba yebi ezo engagé ka yo ezo ko engagé ngai te soko tali na temps o ba tutu ba misi ba nzembo na bango soko ki regarde moi o ko na mama yele mo ba papa wemba ba King Kester mené ya mayele mumbo ya ba grand maître lombo makadi o ko mayele mumbo ya ba grand prêtre papa taboulé donc akena mama yele mumbo ba kilelo moni kilelo za ba regarde moi kilelo zali ba oko keloko oki générique mo dou tendre qu'il est là beaucoup forcé musique te toko la raté que na la featuring oh les pas de temps on va featuring moto banda on va featuring ba te c'est fait rigoler à l'époque azaki jeune azaki mona moké ayima na franc congolais na ba grand tout ya Congo à l'époque ayima na franc congolais muta ya to beta masoba featuring et ça a fait rigoler ni kaboloni le londe ba welisa ba li ba changer ti couleur à featuring ok featuring na biso ya Congo ezaki papa wemba na grand mopa mokonzi ba beti wake up et kangi mokili moi yango moni fait na biso c'est le scram lo barage le padre féticheur donc a bien que féticheur ya chant ya Congo c'est un féticheur pour na mito ye mto kufa pour na biso moi lelo ba ministère tu ba telema ba loba mais j'hésite affrontaka wenge toi la génération wenge ende konanga affrontaka wenge abike non ngai na affronter papa chéri na affronter le roi de la forêt pour na pesa génération nanga ye ya za maître ya génération o na 95 déjà za fait rigola 92 fait rigola na beta na rumba des jeunes ba tutu ba yebi na bandal tant le basolo ba bandal mais ba kolo bandalungu eza nde bango pour ba bimela na bandal musique na bango e banda na bandal to nga so la vérité po mambo to so la ba tala biso belé yelelo akoma nika boronina akoma Jésus akoma Nzambe cela veut dire que ye muto tant va bien avec Nzambe ko c'était ya ba seki donc a raisonné très bien. Il y a comme bien à Jésus. Quand c'est à Koufa pour na bisoté, pour na musicien ou la génération haute. Oui, bien que elle appelle l'écolo hein. Elle garde l'écolo, bien moi. Mais na c'est ba léopard, ba tigre, ba lion, ba nzoko. Na ma ikune ça la ba hippopotame, na bangando. Sukona donc tout autour à biso à Zamba. Aria télématé. Yango moni yemo pa lo bango. Yemo pa lo bango na nzembo na ye. Nzoko téléphoner lion, Zambé côté sécurité. Ayi baraka na romata na likolo. Taka yemo lo bango pe na nzembo bango album bango pe les padres alongwe maison baki ba les marquis après les marquis ayi mo chemin na quartier latin. Koko ya na quartier latin et puis ça ba to ba vie. So tali lelo départ il y a les padres dans le quartier latin mais c'est belé babima mon père mon conjugu to so grand porte mère Cindy a tiaé wana lisusu pour orchestre Koufaka départ il y a ba grand tout pour tant les padres quartier latin et sali que vient biso soleil kende vient biso montana kende boy o mona siko na nde mon père mon conjugu tika la tel lecture azongi habité ezo senga fona chancer pour les padres de la ba voix mo boy muto longola ngo azati senga ki grand porte mère Cindy le cœur aya fanda wana félicitations na ya Cindy afanda ya Cindy mutasala ouverture ya voix les padres na quartier latin pour ba voix tous les kaka nango mais mon père mo konzi rêve na ezalaka les padres na quartier latin ayemba marka histoire tango aya comme chef
akomemba ba mo pembe na mopao ba image ça tango aye aza makila ba chef tango aye quartier la ta komemba mon chef so tali na les marquis muto dara chef ka les padres ba image ça muto bina makasi muto yemba makasi et ça va faire rigola nika bolonina papa Hervé nzamba za moko na musique ya Congo jenga Liverpool ndeko nanga na kati yote ba papa oyemba ba leka ba grand ba leka grand prêtre Grand Calais prêtre ba prêtre mutabanda histoire à rumba le père de la rumba congolaise Grand Calais ayemba banzembo danger azo ba trophée à danger série wana musique ezaki ya ba vite série wana Congo ba vie ando vivre bando ke ku poto ya musique ki poto na musique ya Congo poto ezaka nango elo côté moteke lelo poto komi pasi bino bosa ba succès mais poto bokete bozo beta musique mo bozo convier do boyen espère convier atenga fona sala featuring na congolais ba luka ke na featuring le tout monde ba featuring musozo le congolais ke luka mise mo bo soit un étranger ba sané featuring non papa emba ba luka bango soki papa emba yemana daimod mama na chant fort vert oyebiango eza na nzembo te daimod oyemba na vie na ye ekoleka nzembo ba yemana papa emba ata lelo so yemba ni na ba grand embi na papa mokonzi pe mama na chame soki nzembo daimod ba yemana papa emba on comprendre que papa emba zaki aza asimba ki bâton en musique Afrique tant papa emba ki atiki yango pas les padres pour déjà les padres ces années là tout na papa emba na komi na classe nini abando ba niveau ya chant na ye tant on peut via vakufa ndima ki les padres okoli lelo osko mona komi moto yo mba tutu maiso moto ya yambo mino abo moto ya yambo nona fuji moto ya yambo vina biso shai ngenge moto ya yambo talibu kuna vina biso jidete mulope moto ya yambo donc yanga na lobaka les padres félicitations na nengo sali jeune pour génération fait rigola pour ce moni ba tutu se faire pour bango ndem babanda idéologie oyo ke to bima to ke ko affronter wenge ya papa chéri na le roi de la forêt à l'époque succès wana wenge zara nango oyemba nini vena biso afanda zana vena biso meli zana ya manda leka wana papa wenge ya ba grand pote Marie Paul baleka wenge ya ba vena biso ba aimé bwanga les padres leka wana ayemba na wenge wana na ba grand wana ba betela ekita ya wana bénédiction na ya musique ya Congo ya ngoni lelo batu misusu bozoluka bowela bapa or les padres de leka kabino kala leka ka bango aleka bon yo mo lelo bo ayeteli bino boko keloko mais bon c'est que kala trop jinga Liverpool bike koloka muto beta featuring da pour c'est du Martins bloka na loka du Martins ça featuring du Marquis au Nigeria featuring wana ba beta ezani nyokelebe ana eza peut-être ba manager eza peut-être artiste oh les padres soka luka ba featuring yaka pa na yaka yaza amoureux ya la bonne musique aza monsieur rumba donc aza papa guitare donc papa guitare ça veut dire que il faut guitare beta ka yemba ka danger donc featuring ba luka ngo te featuring yaka so komi ko luka ngo ozo luka o devancer papa mais ko devancer na papa o le kano ba tout pour muta fula bino za monsieur Mosso félicitations encore ndenge tout le monde soumis à Jimmy Demo avec effort na yo moko na makasi ya moto na tembela pulga koza nostra lelo mi à Jimmy Demo et Simbi ka ko melo be Simbi ba bi qui paraîtrait ambulance à BBC2 générique mami ba bi que eloko wana yende à BBC plan o générique ngo était sur qui place wana te générique ambulance à bois qui bien ambulance vraiment franchement félicitations ambulance baza bandeko ambulance à frère nanga hein ambulance à famille ambulance à bois qui pas qui pas à famille nanga bless secrétaire pas à famille nanga kunzardo pas à famille nanga merci à moi na pas à famille nanga au moins est-ce que ba niveau de to kende sikoyo ambulance à bois ka bien à bois qui kitoko papa donc on a la roloba mi Jimmy Demo et Simbi ambulance à bois qui kitoko botika na mi forcer même générique au bersa tika na studio ambulance à korjango je te jure sotali so ki nga za na ngotu tongo bimeka na butu na téléchargeant biso to na mode téléchargement yebi mondo biso za donc il faut ça la bien informer donc lobby nga na lalité pour nous la mi anje bima na balbum mususu na yoki mais félicitations les padres na okoyoke loko pour ba golo ba sepeli biso beta musique te ki o ya ba ventir soko ki concert Al de la Gombe ya les padres
il y a ces années là acoustique wana oyoka ke musique soko yoki ba concert à l'époque abeta na bandela terrain municipal on comprend que musique papa tout le bela musique batika ba black batika ba G. Je suis avec Djenga Liverpool. Merci donc à toutes ces personnes qui nous suivent. Sarah Belé pour la haute facture. On travaille. Djenga Liverpool. Oualité na oki bablo ko nyonso. Obino Mdibu ya iza na marché. Frère Gaulle na marché. Héritier na marché. Fali na marché. Yoza analyste. À part aux apporter pour la Frère Gaulle, aux analystes. Kota bablo ko nyonso ne bimio wana. Pona yozo mona ndenge nini. Nan attenir na tenir te. Pour Nabiso déjà les padres, ni Kaboroni, na Jésus, à tenir des gens. Pour les padres, à tenir des gens. Les padres, à quoi qui raté jamais. Tiba benga Nzambe Jésus, kasi yende Nzambe Jésus na bangot. Nabiso qui mi ange mi démon, ça va. D'accord. Te voilà non aucun côté. Ouais non aucun côté vraiment. On a vraiment franchement non aucun côté. Non, qui ont été dans ce temps, mi Jimmy Demo pour sa deuxième album, il y a Moto na Tembe, dans la carrière solo, on a deuxième album, et ça peut costaud quoi. Ça peut costaud, et ça peut élargi, donc dans ce chance à mi Jimmy Demo pour au biso banda c'est les amis Jimmy Demo. Au ba congolais banda aussi là. Au Congo et banda qui cause là. Les amis Jimmy Demo. Sans polémique. Il y a un moni muninga à le 18, yo lingo chapé le 18 pour et toi la moto tant que brûle la rende fait biso ba ilo emba. Et ça la rara ya moto hein étoile ne zara ya yo so nga na linga nga Liverpool na lingina ya na étouffé étoile na yo nzamba o confondre yo tasko nzamba na o mo confondre ba donc félicitations à mi Jimmy Demo album badwana c'est la deuxième album bango tout le padre misa deuxième album na nini na 2009 dit OK 2010 siko le padre daninga misi oro ke loko boisa da kitoko simbi siko to lo ba nini tondose la ka mi Jimmy Demo pona ngate pona bayibalinga la bonne musique. Pour tout bon avis musique ba UPA musique mo bo UPA o papa mama te yemba les padres yembi vraiment o qui pena que les padres yembi a yembi tout ni musique ba UPA te ndeko na franchement ngai vraiment na zaka pena trop musique congolaise nga chombo na ngeza pena foyoka pena wenge foyoka quartier latin foyoka viva la musique foyoka Victoria foyoka Africa Jazz foyoka Zaiko foyoka il faut venir biso Gloria banzembo ze bele foyoka venir biso nani venir biso Stino Mobila Jatans foyoka venir biso Luciana de Mingongo donc foyoka ka musique ya Congo eza riche nga chumbu na ngana yoka ben salité te na yoka nzembo moyo ba Nigérien na boyité mais na yoka nga yoka anglais te franchement mais c'est ça qu'il est là et ça pour me pourquoi Djenga Liverpool pourquoi boka makaka ne loko ça veut dire que si on tabima sali changement de culture il bana c'est loko mon côté les padres pas ça la changement de culture à ça la changement de culture ça m'a bêté mais beaucoup plus ça que dans ça la changement de culture na ben ya Congo à cause que ça la changement de culture te na ben ya bapaya. Peut-être au Bangi, mon complexe à Daimod. Mon avis innocent ça la featuring à Daimod na ben ya ba congolais. Soko qui featuring à innocent na Daimod. Et ça mais à part featuring ya Papa Wemba na Daimod. Soko qui innocent na Daimod ça meilleur featuring na tant auto ça. Que innocent est là qui Congo non d'abord. Mais bah tout ça que ça featuring na Daimod, bah yana no na qui Tanzanie. Sur ocha qui congolais simbande. Pour tout le bel qui congolais. Yo ce qu'on a congolais, ok ça featuring na nigérien, ok complexe à nigérien on a. Ok ça peut-être fallu mbaneti ou mbana beba congolais, ou mbana be peut-être yaba angolais. Il est complexe. Et bien on ça peut-être neti ba yembi na bango na français na bango to pour ne ba ivoirien, ba yemba français na bango na to yebi depuis to ko. Tanzanie ba anglais na Swahili. Si yo peut-être au monde nga fana banana na lingala mais ya bandaki na anglais yo peut complexe o yesu na français après OK ce qu'on a lingala au bomi mbala moko ber muso bien français ça congolais mais bien français biso ada to le bara français lingala congolais le bara français lingala Swahili qui Congo à l'état Chiluba est-ce que na kosi et ça bon toi on a 5 langues officielles toi on a français lingala Swahili Chiluba qui Congo kasi yangwana kasi biso to kola nango yangwana to lobaka neti nga boye na lobaka ka lingala na
français nayebi sous langue musute nayebi ni langue ya province ya famille nanga o ya ba langue ezo ko engager ce que mutu ko même yo pe ningo sa boye oyebi beaucoup plus langue oyebi ezaka lingala na français nayebi te soko lo bano ba langue musu peut-être yokaka peut-être ba ko ba kitete la na yoki nanga protocole pe na palin ba mère balobaka munu kutuba ba mère balobaka Chiluba, ba mère balobaka Swahili, mais biso qui bien roloba Swahili te. Qui bien roloba peut-être qui Congo l'état te. Qui bien roloba peut-être Chiluba te. Pour ezama bete. Biso peut te chance roloba peut-être langue na biso ya province na biso te. Mais tozaka ba congolais, tozaba kino to tikela ba congolais. To privilégier langue eza peut-être moni Congo. Grand maître là mo makia da beta na Kiba, ayembaka na lingala. Ndu langue ça rapé plein. A force à répéter. Atonga banda kwa danger ba vie ezalaka te oyebi ndeko nanga ala mwana ne moko te lelo souffrir na ebité po ba peki tabu ba cher l'état ba zarabe to ka boka bon ba vie marque tabu ba se belé ba vie na biso ba se belé famille tabu donc lelo musique à Congo yango le roi de la forêt le baki to ki na trop évité pour ceux qui m'ont mis l'eau il faut qu'à rabattre bon tout le monde qui est bon net lobby bisotuto monde comme bon faut télécharger banzembo pour mbongo pe ekota et pas artiste bisotuto to ça on a bino pour anito qui na cyber te ki babachelo nzembo pour anito na bisi limité petit na dev azao dev kalonji tindela nzembo mais na bisi que non dev na télécharger nzembo mo boya ya miange pour viwana et monana tout ça liango tout ça la rango et ça peut ka tekeo pour na les padres tout ça lango pe nze mo ibinano ya maître Gims to ya daju asika tant au télécharger taliango na koti simbongo pa Gims monde des abongo mais tout le belaka trop te que mon le ko mbuma to bossa na sko musique ko o tono beta na kalagi fikine le lo moni ba en plein air beta masouté le lo moni ba congolais les padres auto le bango basangisi nzembo abina filé basangisi nzembo innocent basangisi papa chéri basangisi les rois de la forêt basangisi na les padres basangisi na ndeke ba oteka ngo 1000 francs non so benga ndeke oh mais ba tout ba ndeke to le bagat ndeke ba tout ba ndeke to le bagat ndeke za moko mais ce que vous dites à les faire pour pourquoi vous avez que pour ma bune Simba il faut attaquer l'autre côté au moins attaquer ils ont rendre nos faibles jenga et rendre nos faibles bango ko bataka les pas très fort biso taka bango te bango ko vina bango za faire rigola soko taliban na liste na bango baza trop faire rigola biso to le baga ba vérité que papa wemba mutaleka ya zati baimba na papa wemba baimba mabendi we bien côté otala ba concert ya ba concert les kate ya RTL pour dire mon papa wemba ko yemba te aux nos grands musiciens mais ko yemba ce n'est pas donner n'importe qui on comprend le grand musicien aux nos grands musiciens ba grand musicien ba ebele na biso ve na gloria grand musicien de konanga ve gloria grand musicien ba gloria te ve na bi gloria grand musicien ala poto ve na biso lusana grand musicien tika bato wana lelo maestro Fabugas grand musicien Ibrator, grand musicien à Tembe, depuis qu'il pomba, grand musicien il danger, bande monnaie ça a succès. Mais ma niveau est que c'est ni. Pour papa Mbappé, azagi niveau mon côté à chant, n'a qu'une question menée. Azagi niveau mon à chant, n'a fait nabiso madilou système. Mais papa madilou grand chanteur. Papa Pepe Kale grand chanteur, mais papa Mba soka yembi, au moins que papa Mba kenda na ba ligne moko boy. Ce qui voit papa Mba comprendre que les padres basalo ba papa Mba bata o. Donc pour les cahiers ça passe. Ato forcer nous autres. Ato yembi na yo na Rihanna. O yembi na yo, o yembi na 50 cents. Ato yembi na yo nanani. Ato yembi na nanani mo bala ya sert na biso bien c'est. Et bien Jay-Z les canaux car les pas ça comprend qu'il y a jalousie bino bangonde basaka jaloux pardon de konanga bangonde basa ba jaloux ya les padres bon ça ba uzanini te onga na loba nazo clairci ba fanatique à la bonne musique qui pour les padres atome mino mabende belé bitumba mwana nzambe olonga ti yaza mwana nzambe a forcer à vite moto to bimisi oyo kelo ko ça na simple bino sko bo forcer na bino bo tika ya okende ya to tika ok papa musique Congo na biso mutaleka muto zarate mais oui innocent sans succès a le kabona ba vite yibsanga yebi mdule ya vite oh mais na bike mutaleka muto zate yango nati pourtant yo lo ba ke ongai ba vie belé sko innocent na mama ba vie a casser yo a bomi bino pour fani les padres lo ba ke yango ak ngai miss regarde moi ba tu ba talande nazo talate ko 100 millions d'évités regarde moi et ça bien
tilelo sotel banzembo tuna ozo mana bal bon moyo et ko leka nango regarde moi te preuve année po mama elo le padre ki nango eza ba mathématique moko message eza nzembo mo be terre à terre ya nzembo mo ba bana miki un son déjà ya batu maloba ya batu donc yona eza nzembo te wana c'est un fond nzembo jenga Liverpool oza chanteur te oyembaka te oza arranger des sons te comment ko loba kino son eza malamu te toi moi sérieux c'est là yana ebisa yo naza chanteur te na yemba te mais tout autour nanga musique na yebi ndule makasi nzembo wana déjà ba yembango mukona ngo rappeur moi yembango kala déjà longo lango ya niveau regarde moi te pe zo mona nzembo eza nzembo ya ben silt wa kuta nzembo fallait kate il fallait ba confisquer ngo et bien on te nzembo ben silt comment yo grand musique ko yemba nzembo mo boye peut-être yo rêve ba jaloux non quand tu es grand faut que la kana ki grand on un grand abanga ba jaloux te bitumba na zamba lion pakasa nzoko babunda kaka mais na zamba ba biki lion aza le roi de la forêt na ebite mais na zamba to bunda biso tout mais so lui a telemi a gangi atanzo kwa zara ndeni abiki wana lion keba on a biso que le padre à cause de la jaloux ya mutute ba niveau aux la jaloux de lekango bino de bokwar bozo penser que bozara na monde que jaloux azate même ngamo Liverpool na kofanda te na resona ke ba jaloux baza non wana c'est que na ozonga sima taki na grand na konta na nzambe le bon Dieu à part ma kamususu biso tout au content na nzambe et sa président Fachi ninga zabongo nzambe d'abord mais le sa président de la République même les padres yemoko tango la muka azana nyonso azana tout mais ebike les bon Dieu aza donc ndeko nanga tolinga ateke oyoka koleka baninga na biso ngana lobelo muka lelo mutaleka misika na misika kongwasa mokinde loba keno ya lekibwe nzembo wana ya nzembo ozo bakeno ba jaloux wana mais ale ya nzembo na yesu comment non to ya nzembo ata nkombo ya mutu te mais bino bozo ngani bozo bakeno e kotena bino te le padre da nzembo jaloux kala na ebite ay nzembo jaloux kala tongo pe na son na ye na maloba na ye déjà monique tout ça différent les padres nzembo jaloux kala ba traitango ki wa yembeli mutu mais ça y conception na ye ezaki idée na esenga kiacha ye pesa conception na idée na ye mais par rapport na ndenge ye alobaka ya ko banga suba jaloux te ndenge yo lobaka ndenge yo kanisaka yo miko na sala émission na ngana panier moni panier ya zo panier c'est là ngana zo panier je suis avec Djenga Liverpool maître chers internautes oui là c'est to tchaba on a panier tango harmonie urbaine ebima to tchaba tout na panier le miange bimina na boko keloko to tcheba on a panier après soki panier tondi to sani to ke to sopiango soki zaki ala to motanga la soki zaki na biloko saleté to sani poubelle après batuya kini bope to la sani batu yango mamo wu ekima mo fleuve soki bazibi ba chebi na panier biso panier za biso ti biso ndi bakolo panier kasi ngande jésuite ngande mnate en église après sur un film ma bonze koti et servi pe église baso instrument koto ba bamba mire wana donc to ti ba on a panier ba na panier on ko to ba ki panier toujours panier Djenga Liverpool vide mais ba no tonda muke soko esu pona bi va to fêter oya to ça so émission moko to clôturer année merci yande konanga to za bien to vivre to na mboka na biso surtout to za to apena trokin biso da trokin mais tande to na bino tande to za na bino to asika toi bien donc tout ça vraiment toi apena na mode Kinshasa et ça baba kini bakosa ngote kini abana kini tant to lobela ba grand musicien il faut tout ça la soin kitoko belongi kitoko minu kitoko manzaka bien olati basket à cher olati t-shirt mo ya champion ya poto ya sika bien olati jean moko boya disco red ya sika ya soin donc il a été que to lobela ka ba les padres nazo lobela musicien oza bena ba norme wana te ozo mona donc yango ngana to beto ba sete wana Djenga Liverpool naza la norme méthode ba musicien non avant mission et puis c'est déjà nani alors ba musicien la bana basana bango belé ba lobela ba musicien lelo basana ba norme te banani baza ebelé bangata te ngai na banga na ngate na bona ngana fula na ngabatu au fin de l'année to luka na biso ba la mboka ba biso na confinement ba biso ku ba biso na confinement te ba biso na couvre-feu plus confinement oh et ça bena 21h to koti mikasi musique ebeta na moiti biso na malanga plus to bana na biso concert neti les premiers ba tutu bozana ki sasa bana poto ba tutu to zawa oh tu bazana kin
place ezaka moko le premier to vendredi nanu il y a les 25 to sala à partir à 11h malanga plus déjà 11h vient biso à décoco sala aba milisa ndenge na ndenge ba sala a to fêter pe beaucoup que loko a to fêter pe mi ange mi demo a yona moni na invité bana la team wata to ça na malanga plus les 25 et ça nango matinée Mishkangandu, J'irai se foudre, Boana Bana Nabino, Venabiso Mabouma Baz, Nicolas, donc Batutu, et ça, dans le quartier résidentiel, quartier présidentiel, il y a grand prêtre fait rigoler les padres pour ça, en même temps, je travaille, je fais rigoler, je travaille aussi dans Malanga, plus qui est marketeur, puis mon coin à Malanga. Donc il y a tout ça, on a les 25, tout ça, dans Malanga, plus concert, il y a Moi. Et ben, dans 10h, 18h aussi ici, plutôt 21h, tout à fait. Les premiers pétos sont là, ah, moi, 10h to bandi, il y a ambiance. Ambiance, moi, ambiance responsable. Naba, nana, papa, biso to kuta na. Donc, ambiance, c'est comme ya moi. C'est l'année, biso le pas dans le 24 décembre, dans le village chez moi, concert est annulé. Quant à comportement, il y a makambo le kana mboka, ba Covid-19, ba ka belé, donc, tozali. Aza, moi, quoi, la bonne musique. Biso za. Attaché de presse. Biso za ba humble serviteur ba congolais to lobela musique à Congo en général. To za ba consultant musique à Congo. To fandi wana pona ko lobela musique to Congo. Na o ba kufa, na o ba za vivant. Na o na ba botamité biso photo lobela ka bango. Bébé Chanda lelo asila, mais biso lobela ka bébé Chanda pour salama ka danger de ko. Jenga Liverpool. Alors awa ezako yin l'année prochaine 2021. Bah apoto oyinda ba conscience belé ba Olympia voilà. Est-ce que bino position ndenge nini puisque ba déjà fait ba date te biso position l'idéal est pas de Bercy bon mon idée kende na Bercy a filma ki ba asala ki moi sport déjà bientôt là eko banda koleka orchestre ebitara Bercy les padres de abeta Zénith ya abeta déjà poto wana mima ba mise na poto kendara na ba mise na poto do abeta Bercy do ba production makasi yana ils en 2021 mais soué na biso ya limo nga soué na nga. À part mon père, mon continuation, mais Rabé tapé sous Zénith de Paris n'a joué. Donc, je suis un respect à mon père, mon continent, le roi de la forêt, tellement bazaba grand, bazaba icône, batika bon bêta ba concerne mon apoto calme. On a mon père, pour mon père, Rabé na février, soit disant, et ça le 13, je crois, le 13 février 2021. Botika mon père Rabé na pour mon père, ça grand, j'ai mon père Rabé na poto batoubaye, BBC concert. Et ça Sony. Déjà na niveau mon père mon konti na carrière na ye na maman asali abeta d'aba Bercy wana mais abeta on a ki mukolo boye et ça la biso bien en Afrique batika concert na poto ça pour après mon père maestro abeta na Mars na Lyon après wana maison mère abeta na Paris après wana Jet Set et abeta Bercy Jet Set comme toi abeta Bercy wana après mon père mon konti orchestre abeta Bercy ça Jet Set donc yango biso to lingi Bercy mon père mon konti et ça na ngoka calme sans polémique. Pour l'orchestre, c'est monsieur qui est bête à Potopé et son normal, biso ba Liverpool pe. Toi qui est poto na ba musicien au biso de l'obela bango. Toi qui est Potopé to ke poto to songi. Pour ba poto ba rochenga ndu ba kenda ba zongi. Ba sankara ba kenda ba zongi ba mosaka ba kenda ba zongi. Biso pe songi poto ye to kende to kozonga. Ba gouve le gaulois. Mais to kende to zonga. Masa nanga gouve ndeko nanga ça va ça musala kitoko. Na kumba les padres biso to zana. Vena nga fiston frappe ça va. Sarato là ça va. Moko soza kanani fifiette ça va sotali sou manga na manga hein manga na manga Saratola ma sœur propre manga na manga obiet manga na manga Bogard de la presse ça va musala kitoko pona les padres to zanaka rien que les padres biso zara pona faire rigola mais faire rigola ya pamba te pona ba mi sempe ya Congo o bosana poto pe bona posa pe ba pesa actualité na bino il faut beaucoup comment donc il tozawa Nika Boronina Jésus autoleka tout ça na quartier na vient vient nga lambert toy abisinga les padres les cas sikoyo atamboline makolo asa na quartier na ye tout ça na bovambo ke za kimia donc to le bela la bonne musique to le bela te ke batmo bo sa no musique a loyenge biso to le bela rabino te nga le bela la bonne musique pona wana to consommer na biso kaka boko keloko après est-ce que to c'est la harmonie urbaine ils ont masula panier to c'est la harmonie urbaine to c'est la première soin mais ça va. Merci mes très chers internautes, nous sommes à la fin de cette émission Saratola ma sœur propre et amena Singapour Saratola on a famille Liverpool a déjà Liverpool a Zongaki numéro zali plus 243 code mondial 89 13 22 176
plus 243 89 13 22 176. Instagram naza Djenga Liverpool, bokoma bo s'abonner et belé Instagram nanga. Na Facebook naza Djenga Liverpool, bientôt là nazo larguer Facebook officiel nanga. Tout bo s'abonner pe na Facebook officiel. Bientôt là na la kandogi. Avant tout mara les premiers na sapé na ko taper Facebook nanga officiel donc bo s'abonner belé, bokoma na WhatsApp pour vos informations il y a les padres, pas qu'il y a les padres, il y a des musiciens tout il y a Congo, mais beaucoup plus précisément les padres Nika Boroni na donc c'est l'harmonie urbaine. Tout c'est la première soin. Ndé qu'on a dit que milito, naza yo, ozayanga, toi famille, Liverpool yo. Moi ko comment, so beaucoup t'en appelle dans l'émission, beaucoup comment. Na bona bungi c'est ma mère na bino. Ba to yibanga téléphone, na c'est sim blanche ya sika. Donc naza na ma mère ni ya Sarah, ni ya batutu donc oh tout ba ma mère na même na poto, ba comment na numéro na pesi wana na bandeli lisusu. Piste 143 89 13 22 176 89 13 22 176 pour notre père de ma mère batutu la Suisse wana na mona rave na biso sous les bongala père nanga naza Liverpool nazonga ki déjà papa sous les na Suisse na moni susu ndeko na ngai Ange Mwaka soki na ke na Paris na mona ba famille na biso à Paris basé belé mais on a otanga ba kombo ba merveille na bino ya na Claire Boboula le plus beau de Paris ya Madoboula maman mutema malamu na Paris ba merveille na bango famille Boula Mobimba ba merveille na bino famille Malanga plus famille Malanga Lambert Itoyi papa na baby papa na Roxane Malanga Mabijou Malanga ba merveille na ye na pesi ba merveille na masalanga Junion Kama na Brésil na pesi ba merveille na ma famille nanga bana Turquie vient nanga Tresege Selemba vient nanga Richie Bokoyo na pesi ba mère vient nanga na bato Grèce masa nanga yi Francis Kibelo na Grèce vient nanga Gilo Mwakadi na Grèce charge à Schengen ba mère vient na bino ba mère vient nanga na ba ya biso baza na Angola ba ya Angola na pesi ba mère vient nanga ba ya biso Angola mobimba na pesi bino ba meilleur v mami ba pende ba mère vient na yo Bibi Kayiba sœur nanga ba mère vient na yo du côté kiné Dev Kalonji, Namoro Liverpool, Djenga, Petit Nanga Ginzeku, Brito de la Boursi, Papa Range. Merci Djenga Liverpool, merci, c'est un plaisir. Mère Venayo, la caméraman Nabiso, caméraman Nabiso Nan. Wata, plus Ndoyi à Motonate, Mère Venayo, chaîne Nabiso P. Concept Touch, Mère V et Belé Nabatu, tout PDG Audace Milando. J'étais sali, la merveille de la part de Ferrego, Langaï, Mokon, Yamba Pantisango, Yamboka, Liverpool, Djenga, na PC wa merveille. C'était Djenga Liverpool qu'on avait ici dans cette belle chaîne Concept Audio. C'est par ici que nous mettons un point final de cette émission d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Bye bye.